Namboko ngana lobe na vubu namboko s'appelle Azati na vribu s'appelle Azati. Qui est à la caca, ya bonon. Existait na Stockholm. Bomoko ya mboka sita makasi. Bomoko ya mboka za pona bomoko ya Congo. Salut à tous les internautes de www.bomokoyamboka.com. Kandé Zalaka, voilà, Lelo, Toye, Namasola Sika. 2016 bientôt là, donc to innové 2016 namramba bien et dans cadre kaka ya ko bongisi la bino 2016 to kaniseli bino un peu moi émission moko ya sika émission oyo ko la vérité en face, donc na me campé ko expliquer émission ngo et la vérité en face to remarqué que surtout particulièrement na Suède na Stockholm précisément trop de rumeurs. Donc, eza andeni balobaki basalaki tomonaki ye azongisaki boye asalaki boye ole bovandaka botongaka na bandaku bobenganaka na batelefone ndeka ezalaka bokritikaka bakoselaki moninga makambo basaki boye. Donc tocheli bino plateau ya ba compte à rendre. Donc si tu as un problème qui te dérange et que tu te sens que tu n'es pour rien, yaka ya oleka na émission oyo contactez toujours Bomoko ya Mboka tozana toujours pour na bino ke ngai na problème nanga bakosi nanga likambo boye nangi na leka na défendre ngo. Donc okozala le bienvenu na plateau na bisa Bomoko ya Mboka to yoka yo vraiment ko loba lisolo na yo et tout so ipo lingi na obimate to ki osala émission na yo depuis téléphone. Donc au bengi à partir à téléphone au lobby problème na yo te reposer ba question si ça jo tanga muto ya kosela ki o makambo soit muto azana problème na yo au lobby yango. Donc émission vraiment to lingi moi ba rumeur ezala raté oyo ki likambo no ba koseli oyo ki ba chrétien oyo ki ba lobby no likambo leka na vérité en face au loba o s'exprimer quoi. Botika ko bomba maramna mitema botika ko yinara batu par défaut quoi. Donc voilà. Donc qui est à la caca ya bonon. Existait na Stockholm. Kuna kina sizoti. Non, ya kina sizoti. Na vokata lo dire mo botika logo yo. Funa bien aussi OK ozongi sana. Mwana baka moi. Namboko ngana lobe na vubu namboko s'appelle Azati na vribu s'appelle Azati. Yo ni malo démocrate. Na ni ma s'appelle te namboko na. Bana Londres ba ye to kimisa bonga la monzale. Oui. Bana Londres ba ye bandima. Abi no ba s'appelle Stockholm ba yali. Bongo ba kizengi yo ba wuti ku wapi ba s'appelle ba ati. Donc qui est à la caca ya bonon. Existait na Stockholm. Dans le but Gérard Ntona otika osomba blouson. Atela osomba blouson te. O ezali Tiger. C'est quoi ya salionini? Mais oui makamalo ba kuna te. Ngana petit. On a fait la démocrate au footer. Moi, allez de l'autre côté. Vous comprenez? Démocrate, non, donc démocrate au footer, rien à dire. Donc, le mot là, tu Gérard sur la terre, aux Alara, Gérard sur la terre, nous couvre au sommet à côté. Oh, mais il n'y a pas ça la radio. Non, à ça la radio. Ah, Mobali. Ah, on sait l'émission, elle remplace à ça là. Dans un système, il y a digital Momo. Tandis là, bango Bexo Bala, batika na ko subate. Check. Bientôt na mbetu. Bomoko ya mboka sita makasi. Bomoko ya mboka za pona bomoko ya Congo. Bomoko ya mboka pa popi motoki bala lobi botala bomoko ya mboka merci. To bude batute o mona mboko mutu awa a convaincre ngana sapi na monati antaba o bazo loba trop mutu convaincre ngana zati. Donc ne zappez pas sur Bomoko ya Mboka digital. Donc si tu es en Europe na minute soyo eza Bomoko ya Mboka donc biso nyonso to landango quoi. Kitoko trop. En toi site Bomoko ya Mboka vraiment site nzamba pambola bino. To lingi ko maka site comme à niveau même à télévision.
donc si on a posé des derniers legs donc les et puis carnet langue toujours ça dans mon thème quoi ça dit top déjà mutu kanangai 2015 maintenant ça n'a pas congolais un boss congolais donc c'est normal hein le big boss voilà ma bengi va petit mikia anzala otani alati opela es Gérard yopna ko sona blo alati mo bimba na Tiger na la sango sima Tiger ko bana c'est Tina Caleçon Tiger na Tiger c'est comme tout koyo 2015 au dit 2015 yango A5 sur commande mais S-Line autant moi Guigui Palmi la palmeraie S-Line non succès Gérard Nsona non succès Gérard Nsona non succès Gérard Nsona on reprend le vidéo peut-être Mickey on a pas besoin de mutu c'est pour moi yango ko checker ngo ngalo ko c'est candidat ko checker le beleki trop est-ce que Gérard yoko kama gamboyo on sait le boy je travaille chez un poste congolais. Salut à tous les internautes de www.bomokoyamboka.com. Kandé Alaka, voilà, Lelo, Toye, Namasola Sika. Voilà, et Lelo, c'est comme les tout premier numéro, il y a émission na Bisso, na Mbeli Bino, Moutou Moko, donc, na Asoboye Billet. Balobi aza na akvandisa masola sap na kata Suède na otanga kombote na préféré vous découvrir yé moko netka balobi ke azate donc ça peut là na ngokuto alors yé moko préféré aza mieux placé ya ko beta mo masola ngo ya ko lobela ngana nga innocente na masola sap talaka na ebina ma masap te dans innocente donc yé moko na ça là déjà entraîné donc David Democrano. Ah, côté déjà comme ça vous découvrir. Donc voilà, Platon Abisso, il y a Vérité en face et Amélie Bino David Democrano. Salut papa. Oh salut maman Boni. Oui bien. Santé bien. Hein? Oui santé kitoko. Tout le monde va t'attendre quoi. Ah il y a eu les qui. Il y a eu les qui. Tu sens pendant que ma sola on est à Rovan dans la nenga jeté. Babio lo bara mingi yo lo bio lo bara su mingi tende. Non mais na micro jimidete. Faut que jimide muke bato là trop ya micro non. Tout temporiser quoi. OK, tout temporiser voilà David. David. Dis comment faut dire. Donc voilà, ça c'est l'ambiance hein. Donc ambiance les canapé plateau dans les kamuna mutu té. David bonne santé et tout. Non, santé apenda bien, pepele penard apenda kimianza mazobatela talaka. Mikolo la muka faut comme ça quoi. Mais santé apenda bien. La famille surtout la bana tout pepele. Donc tout le monde santé ça bien et tout. Bon. David avant to côté un peu na vif ya mission na biso, to préféré non o meka un peu kolobela biso sur David. David est marié, père de combien d'enfants? Il fait quoi dans la vie et ça la moi bien à l'internaute na biso il y a 3 www.bomokoyamboka.com. Bon, David, à la moitié, à la bana, on a père de 4 enfants. Moi, je suis à 16 ans. Moi, je suis à 11 ans. Donc, je suis à 3e, à 5 ou 6 ans, je crois. 6 ans. Mais à la fin, je suis en France. Le dernier, c'est Caris, à Malmö. Mais tout le monde qui est en France, à Malmö, à Ezandenin. Moutaba, c'est belé. Donc, comprenez que question, c'est qui Donc, avant que tu déjà, on a déjà mis PC de réponse. Mais David, pourquoi Mumba là-bas, c'est belé? Non, tu n'es pas si belé. Tu ça pour moi, monsieur, ça m'a pas si belé. Tu n'es pas si belé, non, pas tout. Tu n'es pas si belé, maman, aucune idée, aucune banade. David, toi qui es marié, vous avez moi aussi. Oui, là, moi aussi. Vous avez marié ou vous avez la femme en 2016. Bon, comme moi aussi, comme madame Toko Yeba. Bon, on a vérité pour dire, na longa jangambo ya bande ko nga congolaise quoi. Na longa na ngam na bango quoi donc ngam na bango pena ko takati. De a mundele. Mundele ndele. Donc boyoki David Arabi penda sota na ba côté na biso quoi, kenda na ekuna. De quoi la kena pour première à comprendre.
Moi bozanga na mabe ezate. Moi to wala mwasi ezate. Bana ya mboko wala mutu mwasi te. Donc moi wala to wala ngalo mwasi te. Yango moni dona na longa na ngambo ana siko fozo ngasko mabe ne ozanga nango. Wala mwasi te lokoni. Donc, tu as pas si raison pourquoi l'on a l'angamboana pour na balobate que moi ouais là na mutu moi c'est ça tende ka izalaka. David balobi David makele les belé donc ombonga mabende. Des ala makele les belé valeur muki. Makele la sens ni. Non na sens que David ngana David démocrano veut dire sa peur et tout mais au monde en a té ozoyo kanate masola bilamba ngokutu donc moi olobela ku teza tezo exister te na kati ya Suède awa. Non na Suède ngalo ba moni ndako fanda so plata tango yeba te comprendre masola sap to banda ngo na esal masolo malebele ngana dali nyama le grandika mikolo to bimsabor ma rouge ya tembe jeep vous comprenez to banda ngo na yi vous comprenez mais muto ko tango na ya misato ya monzale mais mona mana mindi cho yo moko yebi papa na kolo pango azati comprends ngana que mon pandi na nga ezate ngaka na ko sepena ba fête c'est pas bon on a ndeko na nga vous comprenez ndeko ate faut savoir moi pour me donner ça parti me donner ça na Stockholm azaniti yango mona kitina mi pesi moi respect ko la ndeko ate ngape na mo bunga mambuke soka bimi soka place aller azongi biso ko mona nga donc takma pourtant na from to ça la from ko to ça ko fro 400. Mais olobi mwanzali azate mo absence na ye yango esali ko zonga simeme dali olobi dali azali. Non, Dali pas Dali, mais toi tu me ça tout. Au moins tu balagi bitu na Dali. Na beta ma solo to kabone ba baki. Ta sona ba to mo ci Stockholm songi lokola ngana mu krana ba yepa ngaba lobi o ngana ba non tu do kina makambo yo. To bomana, tu biso ko to ba sapete bana makambo yo. To sangana. Vous comprenez ce que ba to songi ba ko tula. To sangana ki. Tango mo ke mo mikolo ko la pesa ndiko nga Dali nga no mikolo to ko lega te po mo na ma azate futa sama tout le monde a maï quoi. Donc tout le monde a maï. David, au petit raison mon robe lobby que absence na yo ezaki po mwanzala zate et tout. Mais biso tozo yo kama misusu to yo kandega izolo ba malibanda ke David ndeza wana koti maï parce que lamba ezate donc eloko ezate. Babi vraiment garde-robe 00 et la preuve année que ozala quitté na manifestation et salamaki dernièrement alors que yo lobby ça pesate. Moi, j'étais là, la manifestation ici, c'est Stockholm. Donc, j'avais vu des sapeurs. Oh, bah, représentant qui peut Suède. Donc, Bazaki Wana. Et donc, il a mis Betamaki. Donc, il y a Boyango. Test, non, on a tout la vérité. On a beaucoup, hein. Ça, puis, on a un bisou mikolo. On a beaucoup. On appelle ça respect. Hein, pourquoi on va finir bisou vie, Mundala. Vous comprenez? Mais bah, Louis Vuitton et Betamaki kuna jeté. C'est ça, bah, finir bisou Mundala. Na kana fait ma kutana vie Dave, oui vie Dave. Non mona été viana. Na kutana fait via la ta donc mo bimo mo mystique vie Dave. Na mère. Vous comprenez? Ba fi ba belé. Sikoyo tango wakede fait ba keneko wana mutalati ilamba mo kuna azati. Vous comprenez? Donc ba Louis Vuitton ela ta mai kuna ngwanzo yana gasola te Vuitton to ala pe ko ta magaza Louis Vuitton soma jacket ona Louis Vuitton. C'est de ngwanzo. Oh, di. Omoninga Bino boye bangate dala ebi valeur nanga. Vous comprenez? Ngana mo konja copie. Nako tindo soke omoko soke Paris. Bomoka mboka yali. Omo soke mi Paris na Château Rouge. Kokela pato kita bloko liate. Banda ko tuna ba mamba teka parta Diego musique ba copie wana. Tuna bon qui est Issa. Qui est Issa ba yebso qui est Issa. Ba mère toi sur rouge. Ju ko la mère nanga asaka ngana mikili. Mère Doxy. Et Doxy la voisalette. Oh, Rede Baoboka. Et Doxy, donc oui, pire sœur, Moussa Moni, Maman Zozo. Zaloubé, ma mère Eli, ma mère Ange. Mokonja copie. Yanga. Donc, Mokonja copie n'a sens ni. Donc, on a eu tous les copies. On a eu copie originale. Louis Vuitton il a tamaki wana na ba kan mo rebeta mai kuna veut dire ba démarche ya ba saper ya jeté. Kuna yaki ba aventure. Aventure. Na kenda ki te na sala kinko. Aso sinini. On a trouvé blanc la tite. Ouais, to comment? Tina na yaki te na fête. Au moins ni tambo sa fête. Faut ça ouvert na bateau. Comprendre? Kozala mutu moko zo kabola bateau te. Oza nanga tango ça la fête, faut ça ouvert na mutu tout, bateau ba découvrir fête. Mais bino bo ça la fête quand na bino musu ba sapeur. Ba retourner micro
On a sa perte. Ok, na kuzu, a sa perte. Bon, so le bien non, biso simi stoko na boko. Ba fo DJ mo te o kuta yebita bango pe kuté. O bien simi boko le bon ça la plein, non. Mukrano ali awala même ça 10 personnes. Asi mona oyate, abi na kenanga te. Bon so na yete sigo mabini za na kenaki nanga te basali mama na mpiaka. Basali perte ko sakana te. Na ebiso ke basali perte sakana te. Oh, mais bato ya batini bazaka ko futa mbongo badia ayena guichet pena 10 000 kone si na guichet. Parce que mon big boss kuna. Le big boss place ngana sala. C'est un Congolais. Et rek mo bimotoleke na mbongo ate. Pas ça Congolais. Noir. C'est le big boss. Avec na soro na yakite. Mais monte que c'est pas bien entre nous les Congolais, faut toi ko se soutenir. Muninga sali mu eloko ko tia pour toujours réussir na bolingo ya. Ndenge ni mutu asale eloko wana yemo ko nanu maloba mabe pa ya bato. Oh. Maloba mabe. Baninga soki garçon moto en Norvège, asale eloko. Yo chole pona nini? Sala yo totala. Bato mikolo ba hotela bandaku. Bango ba yana to yakina soki teta bandira muto ba polémique. Non. Hena nanyo yo la poso comme la salaga fête na salwana abatu na gaende nga salaka plein na salwana nga salaka marketing nino ya memaka bino boko sala video na ba Facebook na kotela anana mona bino sala to la chine munena mboko bo mboka bo ko sala réclame na mboka ta partout na monde yo na Facebook no sala réclame poso sala mpiaka faute nanga ngana yete bata benge belé na poso kuna gile omelonga gila benga ki mokro ndeni ngabire to kete. Monte ko soli mabe. Nandimi yango. Faut pas sola bien. Nandimi yango, po ba no ba kolomboko bali. To ganga ati yokolo ba kenga na non na lakse boko to ko yati. Ba kulio juf no ramande fo bilaki, ayakite. Ba te bele ba ayakite, ba le lux. Papa na Ronel. Moi na mikolo ngola tikola akomi Royal Fashion mikolo na Stockholm. Luxon, papa na Ronel. Donc, on a vraiment tout. Mangala na batu. On se l'histoire. Faut pas s'appeler bala. Ce qu'on s'appelle on a linga. Si quand on a lobby comme yo s'appelle en ozala qui te appelé babi ozala raté donc ba ebiote. Donc existe jamais dans monde sap na katia Suède. Elle est banane. Na ebité ba petit na yo, je sais pas si on a bien ba petit na yo ou quoi babi. OK, donc c'est ça ba lobby qui est donc à part Mwanzale donc ça perd muso azate. Donc, tu as un point. Tu vois, tu as un point. Mais, si tu as un conseil, tu as un plein. Dans la vie, il faut un conseil à battre. Comprendre? Nous avons un cambolem sur la vie. PDG Momo. Comprendre? Si on dit que mon côté a momi, nous avons une mère. Et ma Pauline, nous avons tout nié. Nous avons conseil, mais hier, c'est le conseil. Comment ça publicité na Facebook? Vous êtes sûr que pour ça la publicité na Facebook, peut-être il y a eu des gens qui ont conseillé que ça la pub na Facebook. Quand tu vas battre, ça c'est une mpiaka. Continue à contrôler, tu vois que sona batwana mpiaka netali. Mais yo karambal kamba piaka quand même piaka zaki kunate. Asali mpiaka. Kama na zaki kuna sur le terrain quand même. Ça le même 30 personnes té. Pe batwa fouti na guichet na quand 10 personnes. Toi non félé. Yo. On a eu des démocrates. Démocrate nous allons quitter, mais comment vous confirmez en obo? Nous allons quitter, nous allons quitter, nous le boss qui na question pourquoi démocrate nous a trop conflictuel? Non, voilà bateau gérer la musique, c'est tout. Mais biso moto vivant na mamuzolo bagana ya quitter la sala kinko. Moi, tu as déjà mon conflit, mon robot. Donc, je m'en fous. Non. Conflit, donc, on a eu le carando. Voilà, battu le bango. N'a pas le carando. Ah, petit nangati. Est-ce que c'est ton bon? Le président. Qu'est-ce que c'est bon? C'est le président de tous les jeunes. Monsieur n'a pas de Moutou jeune, on a CP Fabrice Ndala. Vous comprenez? Fabrice Ndala, na pesi pena mbote Fabrice Ndala mais Rosna, je na sola bongo. On comprend? Na mususu na ebi Rudi Umba. Garçon m'a poli, so amoni pena mbote. Garçon faut que sola nengwana, ngana mukolo donc pesa mbote o ko solu pemba. Ngana fulaka.
ngana ofula yo Netkara yo vraiment ofula président de tous les jeunes de Scandinavie oh c'est afula manae azam ta lobi la Stockholm ngaso na sisela mbona osilisa so ngalo bengo minute na silisa atuna nganda ba Dalton ibe ba Dalton obi film obi ba Dalton mikusu bo nganda wana boma yango c'est moi mais David ozomona tibat balo ba David aza problématique donc makambo yango yo bato msuba lobi bima la milia ba congolais zonga la milia ba Brazzaville pona makambo yango yo ta ba kombo zo bimisa wa ah mais voilà lo ba yango ponga boma au moins na sala dana pesi mon message ici Stockholm ngam na ko boma yango oh quand tu vas dire ton vérité ba internaute na ngai donc na ebité ma ele silinga donc mam na mona wa donc moi mbalo yo ici Stockholm ngade mukana ko boma yango siko bomango esalioni po yala deux garçons wana ba mitia mabe ba yo kabola biso ba ko kabola ba jeune nana bon no tanga komola ba mi yebani na longoli Fabrice Ndala comprendre on a bien non peut se po a peut sur le coup à Stockholm a bien émissionné ba saper bazali c'est ça o bien tanga komola ngate ndima quand même ba ali me ba yete c'est tout mais yo wanga no ba se ba yate pe bagaso wanga na gona bota bango be fa ba mela ba kisi o mbe tout ça bien to sikate yo seka yo oh luka makambo est-ce que yebi oyebi ko zo tumbo le sika ba tumbo la raté na bien kaskito ay lo na Stockholm fa fulama fo ala na mulonga ba to ko fulama atuna ndako ne bibishi nga sili muna nga sili ngaba sa nga discussion te na so ngam tu bomona tito lo babo nga omoni na tala makam na omoni to solo la so mte malamu na omoni nzamba lo bien sala ndeko no prière nzamba ozong sela yo c'est que moi je fais tout a bien nga so ko ba difina ba ko sala pona yo po on a ensemble pona yo nzamba ko pesa ngango mais na lingi o rectifier moi place au lobby que ko boma ici c'est Stockholm voilà vraiment moi changer moi pardon na lobby bana Stockholm ngam na ko boma ici Stockholm na Stockholm ngam na ko boma yango pe na ko boma yango oh siko donc yo bomakano lobo boma soki boîte nganda donc yo bomakano kaka na po ngalingi place to bakongole yo ya to sangana et bon ngandeza o sangisa batu bazokutana bazomela moko obomango po ani muta ma be jalousie mama nganda so mutakena ma jema na akena ma shirene kuna abengu na fundi na to na lobi na ko boma ba mo ya sérieux au moins les garçons na aina polémique à vous oba. Toi la besoin au même minute au même makamuto leki na mikolo makambe tumba banini moi mikolo ma tere comme calme c'est ça ngalinga tere comme calme boy vous comprenez comme calme boy siko to ça siko moyen ni biso ba jeune to sangana tout que ça na eloko moko ya bien tout ça le mo ya bien ba to ya rapper ba te belé mais il y a comme ça une polémique na ndene mais tabata vidéo na Facebook sala o batakala ngana mutakala tu vas kaskito même voiture ana ngota ta mona voiture so mona mutuka nae voilà président de tous les jeunes de Scandinavie ala sa mutuka na ta mona ngata mutuka Audi 2015 na père na mongo nanga pour na sala je travaille c'est un boss congolais le big boss tala le bango mu do sala pas mondele ali kinga na rien pour ça qui teme ba fiche de paie pour ya congolais so ngi pesa musala bila pesa na mondele ala limite avec au noir il vendre la ko limite o ko boy mais kuna ya raté big boss sanga la sala na ko sa même comme le timar na so ngona tala au petit masolo bi aux la voiture il y a 2015 tout ça donc tout le monde donc ma union c'est pour dire que David Aza boss tu as bossé oh bossé na ali bossé mais aux autres dit moi que casque to pas les jeunes producteurs la bi na ko silisa ina mbo donc na lobi que na so boma Stockholm na ko boma yango oh na ko boma yango cela a changé ata la sort ya bibiche ata la sort na e to linso to ba conflit na milieu to lingi suma kamona te sala bor na ba sala lokona ba to ba ya mais yé pas za muta conflit yé penda sala loko na e popo ya binonde net karabo bo benda ni na moi systématique mais ba sala bango wana musuzo mutesa bango ba ba laisse mutesa la bien te voilà preuve mutesa la bien te ba mela ba qui se faisait la pour tala po ba mela li kekete ongemba te bo so mela ba aborni pour mutesa abore pour na ba titi dona ya mar kwana baba jeune moko na ko na bango te ba niveau na ngate ba niveau tan tumba bango te
Quand c'était le venin, on dit souvent le venin, moi, il corona, Stockholm, au Gargam. Le venin. Donc, Maramboyo, ça chauffe. Donc, ça chauffe. Tout le monde est masola bilamba. Donc, tout le monde est étiquette. Toko yeba. Nini la tamia. C'est ça, bango. Faut na Suède. Na taka Tiger. Comprendre? Na tango pona master basala kuna. Na taka Tiger. Quand on a besoin de Daniel Leke, na malma ebi. Na taka Tiger. Comprendre? On a tiki bunga na tika ba nini te. Donc kata ngo poza yanga. Yaki na ciseau pour no kata nano pour prendre sur la bilamba. Ali monsieur za rapene tsika osombi oke babambi bango. Mais yo journaliste telle maman. Yo journaliste. Maman mbo zo bien. Maman. Oh maman oyali. Je rentre na kosombi loko akwe. Oh. Maman eza binene. Omone kangamaka. Maman mbo zo zo pela zuma mpo matiro za kana omone kangamaka. Moi chemise Tiger. Pantalon Tina singlet Tiger. Talanga se. Oza croco. Nako Simba. Simba. Tiger na se. Donc beti ba Tiger. Tu ne pria o tu n'as pas ça prix. Mais pesa prix. Non, on na ça parce que pas ça prix ba moi mais bon faut tete maman na mboka lia na koloba prix te. Tu comprends ba prix bilamba mais ba mona ka boy. Pona que sisoti. Non, il y a qui n'a sisi. Non, vous quand on dire mo tika logo yo. Faut na aussi OK ozongi sana ba. Mona ba da moi. Donc veut dire masole lamba donc au kati na eza penda ya yo pendo somba ki yo moko na maboka mundele quoi. Vous comprenez? Donc lamba la tio. Gérant sur la terre aux alaka gérant sur la terre no kufa ko tio somba ngote. Oh. Mais il pas ça la Non non non, à ça la rave. Ah Mobali. Ah ko ça les missions ils remplacent ça là. Oh. Au moins donc tika na ko si ko faire na Suède blouson ko somba ngote. O eza blouson 6 boutons. Tala ba obilo bloko. Dans le bi gérant na tika ko somba blouson. Ah tika ko somba blouson te. O eza li Tiger. Siko ya salio nini? Mais oui maka maloba kuna te. Ngana petit. Ah ben un petit. Peut-être ils allaient à cause de mon colonel na âge non David. Elle a bien de télévision, on ben pas petit. Mais il faut bien qu'il va petit, on va voir pas petit nanga. La télé comment tu dis? La télé en général, la télé comment tu dis? Mais yo balo non, pas David de mon crâne petit. Petit dans la voiture c'est un sapeur. À la voiture. La voiture est un peu comme moyen de transport. Ah? Le belango te bato benga te mais faut le belango po bato para baganga ngati ngala besoin ngala bango na sapeur ami yebi pona na sapeur pona yebi lamba ne bo classer ba couleur sur la bibi na fête bato faut pas se pela c'est un sapeur et que non blamba cher non parce que blamba cher ba fini cent ba millionnaire te blamba lataka sapeur pour le blamba acheter non au classer ba couleur au classer tant on a fait maman là c'est kitoko c'est ça pour bo marier ba couleur bien au bibi na fête bato ba sepeli. Parce que nous avons big boss nangati. Au moins la mono elle a été simple mais elle est la prenango. Vous comprenez ça peut pas mutu pour la mbongo tino. Ou quand nous avons salaire nanga. Nous avons salaire ba tumo to andiki mo salaire. Mais ngala na préfère ora ya kulia ngo ya bana yango yo. Mais oyo ila mbana nga fula somba. Kaso monte lobby que gérant son ko somba ilo côté. Donc veut dire tant que ça peut qui para nango biloko a cherté donc azane pe akokine pe ko somba. Et ça combien? Salaire comme salaire ça combien? Basali to ibana solo za kombi salaka wapi ngo na sepela mingi yamba ya yeso pesa salaka muto leta bilamba ya tina te bilamba we bilamba leta mukolana bilamba ya été chemise omoni ngala tio so simbi yango omona ngoni ezai hiver chemise ya hiver verso ya hiver talaba tabloko talama vous comprenez il y a hiver na kokolata jamais ya lati jino wana 20 000 couronnes. Non, mais dis belle c'est tout là donc. Donc il y a le bien à celui que non, il a oh dis-nous 20 000 couronnes. J'ai la loi sur 20 000 couronnes que me la dit ndengwa na soma gangwa. Moi bi ça y est. Avec ça facture pas soma gona. To ça me kana na pesa mo to senga na pesa. Mais mutabia soma dit na 20 000 couronnes, c'est qu'à soma. Non, tu ko ça bato. Donc on revient digérant chona. Il y a été. Talango a au moins il y a été. Au moins le mo tele noir si me le takana été. Non mais ça pas de la télé ma bien comme on dit na éviter. Gérald na pardon au senga bino. Bajini tu à Stockholm donc vraiment pardon à bino. Bon moi je fixe à Stockholm te. Stockholm est un vrai mboka.
vrai Europe. Au moment où on a la télévision, on a sap, faut la bien. Donc on va l'attaquer ma baie. On va dire que Zara. Mais oh Zara est ma baie. Oh Zara. On a l'émission de Zara, l'émission Zara. Non. On a un cousin, on a fait la famille, on a Zara. Mettons les émissions aux représenter Suède. Partout. Faut pas aller au lata. Vous comprenez? Bon donc baba miké. Na niveau na bangoté. Bon bana niveau assez nga comme likolo. Et ça on a mutu firmement. On a équipe tape tout comme likolo. On va tala nga boy. Donc j'ai un sorte de na sap. Azo fanda na nota ndo sa sap. Bon ben nga ba chrétien mo nga po ba za succès mais na boko zala ndenge wana. Vous comprenez? Vous avez ndenge wana loko so ko gena ngana okipe bintu nga ngiso lukula nga mutu ma uti libanda. Loko ba parole ba jenzongo ba ela nga bango. Mais babi ba oyela o jenzongo donc des aboye bongama na ko lia yé nkemike. Pono yebisa bilamba na ko so bilamba so ke za yé. No nga na ciseau. Pour akatango pour defa azon sa boutique. Ils sont montés sur l'amba 10 000 euros à t'en côté. Au sur le magasin 10 000 euros, mais l'anda côté. Tu trouves ça normal? On a sa peur, vous comprenez? Donc, ben là, ça perd mon ya, bon mon crâne. Mais au Stockholm, on a mutué ça les sapes. Na Stockholm, on a mutué. Ce qui vont passer l'émission, non, on a mutué ça perd. Là, la bimeli bango, mais on va lobby que bazali ba sa perd. Ce que ba nani. Oh, ça va garçon va bien. Donc, bango na bango, tu vois, babi potana kuna. Donc, ngas kuna saper. Bisolo ba dali nyama, les grands jika. Na wa munzale, tout le pango. Il a confirmé comme la tchebo. Oh, yaka, comme saper. D'ailleurs, tu comme ça munzale ça. Oh, mais le bango yemo wa wanga na moto mwani. Makamso wanga na ya souté, ya histoire. Peut-être ezala nengwa. Donc, on va peut-être ngapa fona ko bato ba ko tika na na simana na sona mwana na sona ni seka mwana so mwana. Mais yo siko zo yo kan déjà tena bato on ba tika na simana o siko ezande nini. Na ko yo kana muto andima ka bato. Vous comprenez? Muto andima ka bato to yo kana ye. Mais ozo wanga na bato kwa ki donc voilà, comprenez que David Azar, la canne, donc Azar est un peu essoufflé. Et puis c'est ça l'ambiance. Donc, l'émission Nabino, vérité en face. Donc, yo, l'ingo répondre à démocrate, no benga, na bomoka moka solo là. Dès qu'ils ont solo li, to solo li. Donc voilà, Troyambayo, plateau Zanango. Est-ce que na soirée na bango? Est-ce que na soirée na bango? Bamonaki, Junior Obama, mokonzi a fait Londres. Pour que sap akanga fait Londres. Junior Obama. Ba mona ki na fête na bango. Ayite poani. Ah, mokrana ba ki do pour ba yebi ke so yebi mokrana ko zala ba ko ya. Donc mokrana veut dire yo diaboliser ba tout. Na ça ngona ko boma yango pe na ko boma yango. Vous comprenez? C'est Junior Obama yaki. Na mo so na Norvège. Vina nga Picho Pacho. Ayaki te. Vous comprenez? Ba te bele ba yaki te. To ko ya te elo ka ndengwa ba grâce. Ndoko na grâce na orebro ya kanga orebro ko ngoma sap mona gaite yemja kanga pena tidom yeso ay ana Stockholm sona tinde fête kaka mo yote ko mona tuna Gérard sona tinde ka fête oh on l'a bien allez c'est non mutala singa démocrate c'est comme ça donc na yebinde ba latsa mutu bimi o kuta na mutu mutute démocrate donc yo problème na yo parce que ba lobby ora sa perte non ba to benga sana confirmer na mboba to yebi mukana sa perte ba ba lenga ko ba mi yeba na sima na ngamena boy na boy na fula mututé donc on veut dire David Alobi en fula na fula bangoté on comme na fula mututé tiens ba te dit ngona na boaki carne lambi lambeskian quoi toujours na motema carne lambi. Donc voilà David na katioté na ozong c'est le micro ça moi mabanga moi ya suka par rapport à l'émission lukata moi kimia na suka bongisa ta moi koto le baki moi bien te soigner pour ça la bien quoi ne yebo tunga mituna. Tu n'as pas na le bien, ça va être pour se la coutu. Pas pour se la coutu, mais au diaboliser, au lobby au bon ba groupe ya badou, le man me belé. Donc au lobby ba tumsus ba ebigo la tête tout ça. Na moi suko bongisa kaka. Oh. Mukona bongisa. Mutebola la tête, na bongisa na ne bola, ba bola tête. Na bi ngam na ko boma ici c'est Stockholm. Na ngam na ko boma yango.
Voilà. Nakoboma yango. Ça veut dire qu'il faut 4 émissions. Eh, l'amoureuse. L'amoureuse nani? Jésus. Ah, pourquoi Mamulubati? Homme national. Homme national. Et nga pena Muluba donc moi fille à Muluba venda ya so. Ota la bino monga lobate. Na bi bien nakoboma yango. Ete na koboma yango nga batini ba na kachona o ba so la kitoko. O ba na sino nga bata pare ba bengi. Deux jours ba so la kitoko. Fabrice Ndala na Rudi Umba. Ba so la bien. To linga bata ba jina ndenge wana na Stockholm. Ou bimisa Stockholm ya eza bato babia ba kuna bato balata ba ali mais o beso wanga na bato batakala kasi to na mu dakala mais so luki na ngana ko video mais kasi to ya lobi bato akaliza na sens ma bete te asake mission na bete omoni soke mission na sanga na moka mboka o asake mission na Facebook na ye o mo songa na yawa to pe conseil pas venir na biso PDG a o ko lobate o comprendre na kanda. On se calmer. Mais yo dans ça Facebook lo temi nanda ko yo ozo filmer yo moko. O batakala. So ça limpia kana batakala ba kite betel yo moko bongsa langage na verbato. C'est tout. Mais na bina so boma si c'est to nga ngade mukala bina ko boma yango. Bagizengi bana kati wana. Oh. Na lo bien bagizengi bana kati wana. Fona blongola siko mboma lamu so bako tikala bango kuna batelenga siko. Na lo bi veut dire olongola de lo. Na olongola de. Na olongola Fabrice Ndala po Fabrice Ndala na olongola po yo kalamita ko bala ndeko biso moi c'est Rosna pour la soirée donc kitama ma facture libala donc voilà longola yi so longola ngosina umba na bomisto iseto ko pe na website na lancer message boy yala ba ko no so ka bengisi entel na bengisi nga siko na ndimi na ko chelo mama alibaya bengisa misi o sala feti so sala feti nga o sala nga yo feli pongana bato na mboko bana mbongo asola kana bango so na solo ne bimisa ta ko bimisa po de mukra na sala pona amour ya bande ko na ngaba to sanga to mela c'est ça le signal problème ngwana nga yingo sepela tamko kufa o sepela soute pona paradis kuna to babeto mlaka miliki boke yate ko mela shimbo yate donc faut sepela aussi to c'est parce que ko sepela ya siko ndenge ya amour du prochain c'est amour du prochain wana faut yo pour la kisango te mais la kisango partout. Nga la samu du projet partout la tambola faut ça la bien abattu tout c'est plat bon tout ça nga na nga betanga lo koloboy azola ksanini mais il veut bien la sala kona yo so la tima be telinga donc problème nga ngwana mais c'est ce comme na oboma donc voilà wani za ki maloba ya ye moko David Democrano alobi ici c'est Stockholm Robomango alobi donc quand des les propos tenus n'engage que son auteur oyo moni ki olingo répondre ye benga na bomoko mboka solo là tout solo là donc ba solo là veut dire comprendre donc voilà okoya oko le capé oko lobela ndenge ko lingela ezala quoi voilà. David, moi mot de la fin par rapport à l'émission moi ba mbote ba salutation et tout zana na bisadi la moni papa la Jean-Marc qui coupé na ma Charlie qui coupé vous comprenez papa va penser à David Democrano qui parie ba conseil to kana fait na bango bana Londres ba hier to kimisa bango la monzali oui bana Londres ba ya bandima abi no ba sepela sokomba ali comment ba kizengi yo ba wuti ku wapi ba sepela ba ati papa ba sepela to côté la monzale boye nyasa monzale to bima la fête on a stoko fête ka sango ba sapelo tanga tu ba yakala kati zera soki nsona bina kana kati muto mo atelema kuna ba sepela Londres ba ati ba to ba yoshi ba kuna mais bimela bana ba verse ça mystique to côté ça sale nina bomo kombo ezalaka ba mona kama msama na sala tout ça c'est Democrano on ni makambo tout quand même donc voilà Democrano a bon dimaye rapidement bon mabanga la pesu bato na boaka fo bo sola dina de bo sola na pa ya moka mboka di ba fendela na ngoyo po pa na fendela neza la kate ngandi malanga ngote mais pas ba chrétien bloko bo ndima fendela ne et puis normalement miko ba pasteur bo comment le 24 au culte le 24 au le premier culte na ko ça la culte na ko senga ya le sango la bible ce que yali ba mbe ça pesi bango bo sola no to sola boka wana d'abord comprendre que Democrano yazo kota partout oui c'est vérité. Vous comprenez, on peut s'embêter là na bato soutenir là lokola ba Luxon, papa na Ronel, après na pesi Julio, le juif congolais et puis na pesi na musique la moni sous motelanga wa linganga mingi Pamphile et puis Salomata na Stockholm bien. Salomata o ko fanga. Viens fa ba okede kuna.
bakataki suku kuna bula pesa pena contrat ya vie kuna hakina kosa suko fele kuna contrat parce que le matin à Stockholm il y a solo ka moko na Stockholm on veut dire tous un contrat donc il y a digital momo donc akendra PDG akina kosa suku na soka mukrano bakati na le mission e ko sala mabongo bona salo ya mata bona pesa susu mbote na Fabrice balaki Marlène Fabrice Tienté oui bien Fabrice Tienté auto balaki Marlène mariage au eleki à Stockholm au eleki ah oui na monaki ouais Fabrice balaki du et puis la pesa mbote Fabrice Kolo Tienté na mère Marlène et puis na pesa na musique na moni papa na ngai Mike Wezeman na la patrona mère chef la pesa mbote place boyali bato so boaka fo solo la di bo solo la pa ngate mais bo solo la mais quand bo solo donc bo kota to aider et puis na ko senga ba congolais et lo manga na bosana amoni fanya na ngoyo bato ba kana ko pesa ba kan futa lo belango na ma ko mebela ko loba bato kana ko pesa ba dim ba pesa ka soute pour te futa ka skat na mboko di donc na ma kan futa solo ngana yo na minute yo toi là besoin ngaka na idée moko boye toi na maman na biso ouais edara banana qui maman misa et so na motema mais ça ça moi eloko mo boye bato ba yati congolais ko yati so ngana ngina boule tena ça ba congolais surtout et eloko ndengwa to soutenir au moins so pesi 100 corona yo na mobola ils ont gebeli bana mikie donc ça ba congolais tout vraiment mbalo so maman c'est eloko faut que kenda gebeli ko ka so milo 100 corona tant yo lié eloko oyo yela yo to bagater to pesa ka mebola mo yela ka mzo mona ngoti mais oui eza ba idée malamu ya soutenir que c'est ngani ki ba polémique si là tout comme ka mo boye to ke place maman c'est eloko ba congolais to ke to soutenir yé ba ki zengi wana ba c'est eloko to yo la bien to ke to soutenir bango c'est comme ça mo ko fo ezala mais le ko ba ka niveau ya o ngai patron na vidéo. Donc voilà, ils ont vraiment bongo. To comme na souka émission na biso rapidement na opé samboté. Na ba oyangai donc ba lobiye moko l'artiste polyvalent et donc Victor ba mbote na yo Judith Lusunga ma dedans. Donc ba mbote na yo ba lobi Julia Baleka donc la mienne. Donc Julia Baleka ya Kati. Donc voilà, na pesi mbote na Casquito. Ba lobi le mikolo ba bengé diable. Donc, il y aura comme on veut dire le jeune, donc Babi le président de tous les jeunes de Scandinavie, Casquito, Mbotenayo, et Namoni, Olivier Momo, na Nick Momo, donc Madame Mopandi veut dire couple, wana na lingi bino trobo mais la yanzambe, Namoni sous mon papa, donc na kati Stockholm, na papa moko, papa Albert Bola, et Lang, donc voilà na papa nanga. Donc veut dire soli kamwezunga na 12h. Numéro liboso na robenga ya yé donc yé vraiment na kati Stockholm yende papa nanga Albert Bola elanga donc ba gros bisous na papa Albert na maman Iguette na France na pesi bino ba gros bisous na bébé wa botami bébé na biso kuna ba gros bisous na bango nyonso donc voilà rapidement na yo mona grâce Lusunga ma petite chérie je t'aime bien Yaya Baleke Belé donc voilà bozala bien na lingi bino mingi o eza émission na bino vérité en face donc ba o bolinga koloba ba o bolinga ko solo la pona mboko bolingi trop ko tonga bolingi trop ko bomba na koloba na se ya matama donc bo bimara bo fongwa ma boza trop enfermé bo fongwa ma bat bazara boete bat ba vivra boete franchement bo fongwa ma c'est la lobby non parce qu'on est na boaka frère Nabiso Calamite album merci kamikolo bi frère Mboa papa album makam faut soutenir mon frère mon papa fois solo là oh ba tuna boa kiawa ba ko solo so ba solité mbala sa tanga ba ko mona bango souti faut ko solo là faut toi là site moko na mboka moko mboka on comprendre donc faut le moyen to soutenir que liboso pour que ça le mariage na bien gayi o ça la mariage bien gayi mais faut soutenir le ndengwa que liboso donc ensemble de tout vraiment to soutenir moko mboka pour nanga oui to soutenir yango pour ko soutenir ma belé mais finalement les gars mieux par rapport à Simba et Ozanga on comprend pour les soutenir hier tant que ça le mariage là on fait le côté pour soutenir banda kala déjà donc moi quelque chose ça la moi bien donc c'est ça ouais l'homme na lancé moi
message na bato nyonso balinga mabanga balinga baye babango balinga bakota kande to loba boyoki bakaskito donc le président de tous les gens de Scandinavie c'est parce que a solo laka donc veut dire pena za revendre même national ndeza boye donc ma solo carré moi compte c'est peli donc veut dire bino pe ba obolinga rabo moi ma solo to lobela bino net kara kaskito bien que David oboya mais ngana ondima donc voilà. Solo la benga contacter biso na bomoko mboka pesa kombo na yo au solo li ndezara na ndenga mikolo kwa solo la veut dire comprendre to koma roboaka yo na ndenga liboma non veut dire to lobela kombo no banda tongo tipo kwa donc yo na yo ka mutaleki na swed azati donc liboso no mai na sima no mai da esenga ka bo solo la donc veut dire voilà to komi na suka émission na biso bye bye et on se retrouve à la prochaine toujours na compte et émission Nabino vérité en face pour retrouver biso lisusu to éviter prochainement soki koza anani mais à très bientôt vraiment bon mon abiso susu na ba écran Nabino voilà et bye 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 na kena na mamu di comment tu dis c'est comme tout donc tala kaka ya bono existait na Stockholm dans le but Gérard ntona otika osomba blues ati osomba blues oti o ezali Tiger siko ya salionini mais oui makamalo ba kuna te ngana petit on a la démocrate au footer moi na muke ayebelo côté vous comprenez démocrate non donc footer démocrate au footer rien à dire donc le moi là tu Gérard sur la terre aux alaka Gérard sur la terre no kufa ko terre somba ngote oh mais il pas ça la non à ça la ah mobali ah ça l'émission tu es en place à ça là dans un système il y a digital momo tandela bango bekso balala batika na ko subate check bientôt na mbetu bomoko ya mboka sita makasi bomoko ya mboka za pona bomoko ya Congo bomoko ya mboka pa popi motoki bala lobi botalaka bomoko ya mboka merci to bude batute omona mboko mutu awa a convaincre ngana sapi na monati antaba o bazolo baloba trop mutu a convaincre ngazati